sala salukia kwe Oloza mekwangezena Oloza ku tata twachilomba Omukivutuka tulendako Musala saluki twatambula Nabingaki nanu tosala mwa fondement ya comportement et ça bomoni au départ tumekaki nanu kopesa matière ya lolenge ya biso tokoki kose comporter liboso ezali tolendo na lolenge ke biso bandimi tokoki kozala bon alors sikoyo ezosenga mpe moto oyo azali na kati ya nzambe ya bakoko na ye esengeli mpe ayeba esika towuti mpe bokoko na ye yango nde kozala malamu mingi. En tout cas, maloba oyo esunga biso to koma ezala kutu malamu soki bozala te na biki bozako koma to ndenge bo enregistrer ndenge wana ezali pe malamu mingi tango bofandi na bandaku ou bozali ko enregistrer bozako chango pe par écrit parce que l'enregistrement pareil ko beba beba pe makambo kei to pe na kochana mutu peut-être lipe ko kozala mais balobi et komami yango etikalaka ezalaka malamu mingi. J'espère que tokobanda nanu na ebandeli na bokoko na biso mais et place tokotikela mpona likambo ntango bino bozali na sali ekozala malamu mingi. Kasi tozana na un j'espère que bapapa bamama boyebi yango malamu na ndenge tata wamba kuntulendo azali oyo biso lelo tozali kotalela esika awuti na esika azali na biso pe biso tokotika ye po biso tozali limité na musuni na mokila molimo ba oyo bakomibongisa nde bakozala susu na ye mais oyo akomibongisa te akokena mokila bowumbu donc ekozala lokola pasi ya libela na libela oyo eza na limite te ndenge bamindele bayebisaka biso lola na lifelo epona bamindele lola na lifelo la kisini epona bamindele lola ezali lokola epai na bango kolia komela kosala jena banyama ektichera enfer ezali Afrique moto bakopedisa wana pasi bachaki donc balobaka bien donc bato bakolanda bango malamu baokenda bamboka na bango bakolia bakosepela makambo ebele. J'espère que bino bozana mboka wana lelo peut-être débit nazasi po bomona ke lola ezali kozonga na Congo pe na Afrique tango bokenda kuna bomona ka kolia kolata makambo mbongo misale bele boyebi botala pe substance okoni lelo donc ezola ka ke lola ngo eza ya kobeba mais epona ba juif esika na bango ya molimo bakenda kopema soki bakufi batamboli na bosembo babe yango planète de Elohim donc esika oyo ba juste na bango bakendaka biso ba juste na biso to okende esika o babengi mpemba kalunga nsote kufe poli mwela na yo oto bengi ame ekeyi na maboko ya tata mba puntule soki otamboli malamu pe na bosembo. Alors lola o bamindele babengaka lola ezali lokola Europe enfer eza lokola Afrique pona souffrance bayi kocha awa moto bayi kopelisa kopalanganisa pe bitumba bagere ya ndenge na ndenge banzala nde babengaki yango affaire mais lelo oyo j'espère ndenge na utaki koloba liboso bozali kuna boumeli boyebi ndenge bamboka nezalaki na ndenge komi lelo eza kolakisa ke ebandi kobaluka lola ezali kozonga na Afrique enfer ebandi kokende na Europe. Alors c'est ça donc j'espère que dans lelo oyo bamindele bayaki na mabele na biso bayaki kolakisa biso bakoko na bango Abraham ba Isaki ba Jacob Adam Eve o Noah o Ekaye o Abel nyonso wana ezaki na litomba moko te mpona kosunga biso. Alors biso il faut tant tozongeli nzamba bakoko il faut toyeba bokoko na biso bonzambe na biso wuti wapi biso bayindo to wuti wapi. Alors mpona kokata na mokuse j'espère que le quoi lelo moi tango mingi ya distraction salami moyena kota lisusu pena pona kongengisa ndenge ezalaki ezate na bandi directement tant tokokoma na deuxième partie peut-être nde na kongengisa lisusu makambo mosusu. Alors teme na biso ezali nkulu kieto donc bokoko na biso bakoko na biso ya liboso oyo baye mpona kozalisa biso kati na mokili ya Afrika
na ba onyos bazali na Haïti na Brésil na Jamaïque tous les noirs onyos boboni po noir azali de kona propre to wuti na koko moko nzala panda pe kitelekina kasi ba koko na biso nzala panda kitelekina nzambi pungutulendo apesa ki bango louvé ya kotonisa biso ba yindo na mokili et c'est pour cela pour na comprendre que mobali akoki kozana basi mibale te mwasi pe akoki kozana mibali te pourquoi tango nzambi pungutulendo azalaki na posa kotonisa biso ba yindo na mokili lokola azalaki na posa Afrique tonda nde angaka pesa koko nzala panda basi ta 50 ta 100 panto de Afrique mbam mais pourquoi pesa eka mwasi moko mama kitelekina parce que ebongisama mobali akozala bobele na mwasi moko mwasi bobele na mobali moko pendant toute sa vie peut-être mobali wana kufeli mwasi peut-être mwasi wana kufeli mobali ozana na âge okoki kozwa mobali mosusu tope lelo lokola ba condition moto ayena maloba sukali ya bolingo olingiye mais lobi nzoka mobali ngo azali aventurier alors prochainement keba papa keba maman pona ba aventurier il faut qu'on consulte kan nsambe na likambo etali mwasi to mobali situ na bandeko oyo nan balite ba koyasima na biso to pe ba sa par-ci par-là na Belgique na France Suisse Canada par-ci par-là bozali keba na kozwa mobali biswazo keba na kozwa mwasi biswazo parce que mobali aza venir mwasi azali avenir tala koko na biso nzala panda nzambi pour moyo moko asala ki choix ya kopesa ye mama kitelekina tala lelo ndenge baboti bana kitoko na Afrique par-ci par-là ya basi pe mibali alors c'est pour cela na bakoko na biso oyo ya liboso babotaka bana biso na mibale bakoko na biso liboso babotaka bana so na mibale bana 12 yango boyoki histoire oyo babengi 12 tribus de Juda 12 tribus d'Israël ezali lisolo moko ya 12 tribus na biso oyo bamindele baso basakapara nango babibisango babetango pe mabe ememi biso na perdiction pe lelo ekotia biso na kati ya souffrance mais nazali nanu mpona kotalisa réalité ebandeli ntango bakoko na biso nzala panda na kitekina mbayaki bayi kobota bana zomi na mibale kasi na bana zomi na mibale wana mwana ya liboso kombo na ye ezalaka na lukengo na lukengo ye wana oyo tata na ye amonaki liboso pe mama na amonaki liboso te bazalisi nde mwana wana na kokola na nsima na ye bandeki bazalaki mais mwana wana tata na ye akonfiaki makambo nyonso epai na ye na ngolu ya Nzambe nde yango yokaka ke tata apambolaka mwana na liboso mwana liboso lelo biso batata lelo tozopambola bana na biso te bamama lelo tozopambola bana na biso te okupambola mwana liboso mpona kotikile mokumba ya bandeko na ye na bisansi na yo na liwa na yo ya kozala lokola tata pa ya baleki na ye mais biso tobunga nyonso tokoma kaka makambo nyonso bongo na bongo yango boso yeba te lelo susi ya souffrance na biso ezali kouta wapi osokomona alors mwana ya liboso donc deuxième génération première génération ezalaki koko nzala panda na kitelekina mwana liboso baye kobota lokola komi lokola première génération kati na mabota na bango deuxième génération na kati ya kozalisama ya mokili apa nzala panda na kitelekina c'est ça donc mwana na ntango baboti ye tata na ye amonaki ye azalaki na posa ya koyeba makambo ya bonzambe donc tata azomona mwana amoniki mwana oyo aza kotambwa na lolenge ya koyeba makambo ya bonzambe ntope molimo ya nzambe eyaki kofanda kati na ye mpona kosunga ye parce que soki molimo ya satana nde evandaki kati na ye toyoki lisolo ya dana eve molimo ya satana motekenda kovanda kati na bango mpa ya kaye soit diza bomaka ndeko na ye mais biso oyo ya biso molimo ya nzambe evandaka kati na ye tata na ye ntango amonaki ke azalaki na posa koyeba makambo ya nzambe nde na lukengo moto batikela kanguya ya kokengela awa na se de kikoko oyo batika kanguya kokenga donc tozobela nzambe mpungu totangi bakoko na biso nzala pana kitelekina fa tobenga pe kengi ya betu bandombe tata na lukengo yende mutu azali wana na bambasi mpeve na ye
ezali ntango nyonso ndenge tozobela tata kimbangu ayaki nsima mais lifa tozonga na source maye oyo Vulusi Kimbangu alobaka na biso kalumoni kwenu ongako voilà tatu ya lusisila kalumoni kwenu ongako ekebela lukebela tozala na kobanga te atikila biso bilembo misatu mais bilembo misatu wana po ya kati na biso lifa tozonga na source parce que na lukengo yende abotaka Zulumakeba boti Nimikongo boti bana misatu oya bilembo misatu ya liboso Bonzambe ya mibale mayele création ya misatu nguya pouvoir alors ce que ceux qui tobosa ni source donc yango babito songa na misisa na basune to senga nguya makasi epa ya bakoko na biso oya liboso oyo babeba kite lelo batu misuba osambela nzambe ya koko oya bota mama na ye koko abota mama tamuswa ngola kabase tamuswa zaki na kindoki tamuswa to kolanga masanga tamuswa bota na mibali misatu mine tope basi misatu mine bakoko ya kusumuka oba jana buwumbu bazala ba chrétien mena tangu ya bakoko oyo christianisme na ne yokanite awa ko beba to ko yina lisumu ekota kina inote po bande ko va na réalité lisumu ekota kitango batu baiki ko beba osomona siko tango tozoba kosongela bokoko donc elakisi kobosa na mabe kobosa na masumu kozonga kaka mowumbu ya kozalaka mutu ya malamu mpe mutu ya bosembo donc kozala lolenge bakoko na biso bazalaki tango kobeba nano yaki na mokili te osomona parce que tata nzala panda remarka ke mwana na ye wana ya liboso wana mpe baleki nese babotami amona ke aza na posa ya koyeba makambo ya Bonzambe na lukengo ye moto batikelaka nguya ya kokengela awa na se pe mibeko to pe kobomba mibeko ya peto pe fongola ya sekele ya molimo pe ya nguya makasi oyo ekotonga kati na biso bayindo donc yende oyo asimbaki nguya ya Bonzambe sekele ya mibeko yepe abandeko talisa mona bana ne aboti mwana talisi atalisa ki pepa baleki me yende mutazali lokola mobandisi mwana oyo ya kosembo sekele ya kotonga mboka ya kokangola mboka ya kolonga yende ayebaki yango koko na lukengo Nzambi pungu apesaka bilaka epai ya na lukengo ya kobota ekolo ya bilaka oyo bakomema kombo na ye bolanda malamu na lukengo mwana liboso oyo bapesa fongola ya sekele ya molimo pe ya nguya makasi pe o bapesa mibeko ye wana Nzambi pungu apesaka bilaka epai ya na lukengo ke kobota ekolo ya bilaka oyo bakomema kombo na ngai ekolo yanga bilaka nini Congo bana Congo donc tango zoka déjà bana Congo ezali koloba ete bana Nzambe parce que Congo kulu nzala pe nani nzinga ndetango bayaki na mabele oyo bakambo amona kina bomengo nyonso na kitoko ya mabele nda beti maboko alobi Congo kadunga elakisi Nzamba sana bolingo bana Congo donc tukuru elakisi bana Nzambe libota bilaka bana Congo wana kosangisa Angola Brazzaville Gabon RDC ezalaki 4 pays te ezalaki pays moko Gabon bande kobenga malwango Brazzaville bande kobenga mafua RDC ebande kobenga makongo ja nkati Angola bande kobenga makongo ja totila pe kombo mususu na Brazzaville bande kobenga kongo ja simu ezali balibota oto kokosala pona na kolia na kolata na kosepela na kolamba mokili ote parce que bande ko nyonso soka ba africain ba burkinabé ba camerounais ba niger ba nigérian bana biso nde bayaya na bango oyo tozali na bilaka ya kosongisa bango lisanga moko pe kotalisa bango Bonzambe po tokoma liboke lisusu pona Afrique
soit esika nango ya esengo pe lokumu ndenge tata kwamba kumutulendo alingaki ezala. Lelo tozana distinguish. Tozali na ba lombo. Tozali na bankulu. Mais tokomisa bango ba fainéant. Nzambi pour tokomisa fainéant pour na mentalité oyo ekozona mokili ya lelo. Et kosambela ezali koyekola lolenge nzambi pour tolendo alingaka pe lolenge bakoko oyo bazalaka na ye batambulaka ndenge nini. Alors soko bungi bokoko oyebi ndenge batambulaki na nzambi pour tolendo te ndenge nini okoyeba ndenge correction de nzambi pour. Et c'est ça esika likambo ezali. Nzambi pungu apesaka bilaka epai na ye. Koko na biso na lukengo. Ke ekolo ya bilaka oyo bakomema kombo na ngai ekouta mabobele epai na yo ne Kongo. Yango bazobenga biso babenga Kongo. Awa na mabele ntope na mokili. Biso tozali wana. Ndenge babi l'homme noir a été créé principalement dans le but de glorifier le Père Tout-Puissant. Tokelama pona kokumisa nzambe, pona kokumisa moi c'était ndenge ba musicien. Nzembo kaka seline biloko wana nyonso. Baninga yesi na bala. Donc basoko kokumisa mobali ona bali, nous soko kokumisa mwasi ona za kolula. OK, nous les noirs tozali créé pona kokumisa nzambi pungu. Alors kokumisa nzambi pona koyemba kande bo uti koyemba te. Na kobeta maboko ndenge bo uti kobeta maboko te. Kokumisa ina lolenge etamboleli oyo epesaka ye esengo. Amour vers les autres na ndenge epesaka ye esengo. Soumission à la loi na ba principe. Nde ya kozali kokumisa nzambe. Alors, soki tobosana kiko na lukembo maye ya fongola ya sekele oye bomba mikati na ye ko lelo naza komona meme awa na Congo batu mingi baproche ngai na pesi ye oyo ya bonzambe akoli ayebi na musekele ya molimo te mbala moka so se sentir capable allez à s'éloigner on nga pena ke ko fongola non ko fongola il faut zala mopona. Ce n'est pas dit que ce qu'on suit savoir connaissance et ça spiritualité aussi connaissance physique. Ok, yo te baye le maladie. Baye le mutu azana koma. Okosuka wapi? Mais ce ko yebisele. Oyo ya kulu na nkengo. Obandi ko tchamo na pratique, nde ata baye le mutu azana koma ça problème ni moko. Mais alors c'est quel c'est quoi? Il faut que yeba ndenge ko se conduire. Faut ba ndenge ko s'habiller. Faut ba ndenge ko se coiffer. Ko ba langage no ko se ngo visa bia ba. Et l'autre nous koliana au kokoliate, nous nous komelana au komelate. Et c'est ça. Nde yango ko sangisa ona bakoko na biso. Bakoko na biso bakufa na nzoto. Mais na misu na matoyite. Misu na bango na matoye kufi parce que ekomona banani, ekoyoka banani po biso sosumuka. Bakoma kokama lolenge na biso. Ni bale bovandi bosako yina bosako tonga. Tozaka kokanisa bongo. Natonda na bomengo banana komi kosambela na zwi nini nazotika musala nazokende kilombo konso nyonso changement ezate donc yoso pona yo changement ezali il faut so musala ba futo 1 million de dollars par mois ndo bige nzambi pungwa sana ngai non ko mesure nsambe na biloko mokidité mbongo pesa ya kobeba zala na nsambe parce que rien azali pende oye mona na kewutra na oye mona na kate simbisa molimo no epai na nsambe na lolenge oyo ya ngaka na ndenga tikaka sekele pa ya kulu na biso na luke nde yango wana ekosala ete lobby production ya okozwa bongo okosala okokembela okozala na kimia santé kolongono nzambe lelo ko fungula nzela mbongo mais soka simbe na santé te mbongo yango koliako litomba na kozala ni ako fungula osi musala par mois 1 million de dollars mais nzoto kolongono te okene musala kosala mondenge nini. Alors, total nanu nzambe surtout pour na bomoi. Et loko ya mutu ya mana to mesurer la bloka mokilité. O batukutu basambela kate batosala bibe côté, basota mona ba chip, basali pied, basotonga mapango na ba na Congo, basako non. On est sabisoté. Tu confies en côté. Les lots o ya ça pour gouverner planète spirituellement c'est Dieu de Satan. Mais litamona likamozana tangu nango yango de biso to songela ndenge bakoko na biso na lukembo bazalaki to yeba sekele to simba siku
tosala na bomoko na bondeko na bolingo tokumisa nzambe tosanzambe tosambela nzambe bongo tobotola ya biso biloko bato na kisi bakokufa pamba bato na miyibi bakokufa pamba biso ne tokodondwa ekokoma mutu avasimba bongo lifai banzambi mpungu lifatambola na libeko lifatambola sembo et c'est ça sikoyo eloko nyonso ya bandeli ngai na bino tozala bibandeli ya kozala bilembo ya nzambi mpungu tulendo kati na planète oyo tobenga bandeko na biso bazali ya kubunga nos actes aussi plus que nos paroles toteite bato bazomona kaka lolenge na yo tika tolanda nzela oyo yango kozala malamu mingi. Alors na lukembo nzambi mpungu tulendo apesaki bilaka epai na ye mpona ekolo oyo komema sango na ye tel que nous les Congolais Congo wana toza koloba Brazza, Angola, Gabon, RDC awa na mabele tope na mokili po mokili ebika c'est Congo mais banani bakotelema na Congo po babikisa mokili ngai na yo tozala basacrificateur tango molimo oyo eyaka kolobela ye koko na biso na lukengo ezongaka na lukengo azonga na mawa na ndako na ye parce que ya ningaki tango nyonso azala na bambasi mpona kotalise makambo kasi mbasi moko oyo babengi kisimbi ya ntemo ya nzambi mpungu tulendo kisimbi ya ntemo donc kisimbi ya ntemo wana oyo tozobenga kisimbi ya mwinda oyo amemi pole oyo ayaka kolakisa makambo oyo ebombama bimisi yango pole kisimbi ya ntemo ya nzambi mpungu tulendo ayaka epai ya koko na biso na lukembo alobaka na ye boye kozala na mawa te na motema na yo kozala pe na motema ya koketana na te mpo ngai na kobanda kozala na yo tango nyonso na bomoi na yo tango nyonso na kobanda kozala na yo kitisa motema mwinda ekokita na mokili mobimba mabe ekokoma malamu miyibi nde bakotangusa mokili mobimba mpe kokomisa yango mbindo boka bilaka oyo papa wana kisimbi ya ntemo nelekwa koko na lukengo ayambo pesa message oyo ya makambo nyonso toza komona lelo parce que bato biso batuna bongo bapasi yango nzambi mpungu amonaki te alobaki te mais kisimbi ya ntemo ayepa ya koko na lukengo ayebisi ye boye mwinda ekokita na mokili mobimba mabe ekokoma malamu totala lelo nakoti na detail te miyibi nde bakotangusa mokili mobimba mpe kokomisa yango mbindo bomoni miyibi wana banani tozomona lelo oyo toza kobenga baframason toza kotala bato wana bango nde baza kopesa pouvoir basioniste bango nde baza kotangusa mokili bamiyibi bato ya mbindo bambongo na bango wuti na bamonda ténèbre badollar baeuro mpo swango baepozaka mpo kosopa makila kutu ngai na yo papa moko mpo simbi mwa 10 euro mama moko simbi mwa 10 euro 10 dollars oza na kisi te osopi makila te toza na grâce voluski mbangu le 17 août 1920 baki tokolia na ngolo ya nzambi mpungu tulendo nde tozali kolia boyeba ke tobongisa ya monene koya ye esengo koya tozali bato ya mawa te lelo nde tozali na mawa mpona tolongi etumba ya kolongola mongunia na kichwa afandi te makambo nyonso oyo kulu na lukengo ntango baza koyebisa epa kisimbi ya ntemo kisimbi ya mwinda mabe ekokoma malamu lelo mpo mabe ekomi malamu bazotyola nzambi mpungu tulendo bakumisi bikeko ozokolakisa mutu aza komona oyo lokola nde okomi liboma ye nde mutu azali mayele parce que mabe ekomi malamu miyibi nde bakotambusa mokili mobimba mpe kokomisa yango mbindo bangulu na bambwa bango nde bakotambusa mokili ti na ntango libota na yo bakotonga pardon ti libota na yo bakolonga soki bakolinga kolongola mabe na mokili na lukengo abotaka bana apesaka bango sango
sango wana yango lelo ngai pe mwana kati na nalukengo bino po zaba na kati na nalukengo yango naza kopanze pa ina bino bangulu na bambwa kino lelo na basilisi kotambusa mboka te yango kosomo na biso tozali na mawa biso tozali na liboko na litama biso tozali na mai na misu parce que bangulu na bambwa miyibi baye kobongola nyonso ndele tokomi na pasi sikoyo yoka condition oyo tata wamba kumutulendo apesaka nkulu na lukengo na nzela kisimbi ya ntemo alobi soki bana Kongo kolongola mabe ya mokili alors biso sikoyo na tozali obligé biso odebi nzambi bungu tozala exemplaire ya kolongwa na mabe ya mokili ya kotika bizele nyonso ya yauli ya mokili ya koyina na kotonga ya kopona bilongi ya kindumba ya milangwa ya makambo zaka tina toku kiyina toku mikaba liboso na nzambi pungutulendo tozala exemplaire comme ça modèle yo kokoma yango komemela mo moninga ndekwe tala konzambe na biso tala lolenge na biso alors lelo oyo génération na biso tokosila soki tolongoli mabete kati na biso soki tolongi etumba te kolonga na biso parce que biso tozo souffrir eza tata wamba pungutulendo te kulu na lukengo batikilaki makambo aza kosouffrir te kisimbi ya ntemo ye pas à souffrir te biso ni toza kosouffrir alors condition tolongola mabe tango toza kosambela tozala na masuwa ekantima te bankulu bavova masuwa ekantima mavondele nza au place wana obimi tata malamu mama malamu na ba obozo na ndangai par-ci par-là mais tango pesi mo Kongo papa kanza zana wate papa ndwa zana wate ozo mela ozo sala nyonso ya kuku yango te mais yebake kisimbi ante mwazali aza komona yo soki yo bomba mina molili bango bazali na mwinda bakomona yo mais banani bakozala ba sacrificateur ya kobikisa Kongo pa Afrika ezala ngai na bino bana lisaka bolingo ezala ngai na bino dolata misisaba nkulu na biso na lunkengo sekele wana na fongola lelo yazala mokila kipele banani mutu bakosengeli kozie basekele banani basengeli kofungola lobiko ya Afrika c'est nous oto yebi nzela oyo dolata mona bokebi na kombo ya vulusi ba matondo mingi kona likambo ya tamu waina mabino musike zalite balongo baza na bino tozana premier étape koso tokolanda lisusu poto continuer sika balongo baza na bino pe bosu ya mongo na bokebi pe bosalela ya matondo